Samuel Chaba Akoufi, c'est officiel. Tous en résidence naïe, Chaba Akoufi. Nat Boga. Chaba. Ma caméra c'est nga aussi ça. Oh yeah nango. Ouais, que moi c'est un nègre qui ndeki. Oh yeah nango. La résultat de ba tete suko. Il est bon, il y a une constipation wana. To eza poison. To ba pété. Ti suko to za ba résultat et on n'a pas passé à mina ndako awa. Denga belaki na ndako to biki za constipation de salaki. Mais kokende kuna na hôpital kuna changement vraiment côté makasi, lèvre na ye noir. Minu na yo changement pena pena mundu makasi. Ko ba fait Chaba bon, tu les pour ça sonine. Fait Chaba bon, tu les poison après. Mais ba examiner qui est ti sikoyo to ba résultat dans les billes pété. Chaque fois que tu passes dans le célibataire, je suis pas ba école. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso attends nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te communine. Hein? Aziz a ucho benga oh yaya eloko relié zate. Karmia benga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo kaka na débia moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne provision na ndakute. Ne te jouez pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Labisso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Bisso gratuité à santé. Bazali Kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Encore une mort dans la famille à comédien, mesdames et messieurs, bonjour. Le coin a bomesande to mesana bongo ko yebisa bino ko informer bino en temps réel. Alors tozali bongo na résidence ya papa Chaba au bongo atika kibiso le dimanche dernier, donc hier dimanche à partir ya 14 h. Alors atika kibiso ba memaki na hôpital ya Kitambo et puis après hôpital ya Kitambo ba memaki bongo na hôpital ya Angale ma place bongo akataki motema. Alors aujourd'hui toye ko lakisa bino na kati ya famille na ye to kozwa bongo ba impression ya ba comédien au bazar sur place na ba membre ya famille na ye poto ba bongo cause ya liwa ya papa Chaba. Alors tonton Imaka ko lakisa biso a kozwa biso bongo ba image lakisa comment famille kolela, comment artiste bazar kolela papa Chaba. Suivez. Tala na noa, tala ngaya.
Nat Boga. Ça va. Ma caméra c'est nga aussi ça moi. Oh yenango. Wabi ke moi so ndenga kendeki. Oh yenango. Yo ba ini. Ezade kam zena zilo beta. Zena zilo beta. Zo beta ko. Beta ngo nini? Nina ngo beta. Nano tozite parce que achat bazaki agent ya RTNC, il faut d'abord RTNC aza moto ya liboso ya ko tala nano likambo na ye nsima nango biso baartiste toye na deuxième position. Samuel Chaba akufi, c'est officiel. Toza en résidence naye Chaba akufi. Jusque-là, aucun programme n'est établi parce que nous sommes sololité. Toye, to so na famille, toyeba. Parce qu'avant tout, nous sommes membre d'une famille. Famille, nous sommes le programme, il y a une famille et nous, on vient en appui. Les temps, Kouloutounion, c'est un groupe Salomba Koka. Je ne peux pas prendre le devant seul, parce que pour nous, coordonnateur, non, nous sommes un doyen, Kwedi, nous sommes un doyen Massoum de Brende, tout ça, Maman Bolingo, Maman Linga, qui doit venir, au Bazali, et collègues. Une deuxième famille pour Chaba. Ndenge Cartouche Alobi, la RTNC aux employeurs, il y a Chaba, Tokende, quelle disposition ba kozwa, mais tout cela oui après. Pour l'instant, tozana nous à chaud, comme une famille, tofanda nanu et moment où ekuma to soana libota to solo là. Pour le moment, il n'y a pas d'information à communiquer que pour confirmer qu'Ofa il y a Chaba. Et le côté, malgré la biso, c'est même passé. Les deux alliés, ça va pouvoir nous agréer. Et le comment côté. J'ai prêté unité. Alors, on peut dire que RTNC, on a pas ça. Oui, il n'est pas à la. Donc, à partir de mercredi, mercredi, chaque fois que tu passes dans le CDT, et je suis pas à l'école. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a formé la maladie déjà? C'est ce qu'elle a dit. Ils sont Tout le monde a matanga ya papa Chaba. Nous sommes membre de la famille ou comédienne? Pardon? Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup comme ça? Tu as dit son maladie, tu as dit sa beauté, que ce qui est là, du coup tu as dit information papa Chaba Kofi. Et ça là qui n'y papa vraiment et puis si on passe ma case. Tondima été que rekomati na niveau o ya diwa o tondima qui en côté mais nzambe mo ebile pourquoi permettre ngo donc malade na ye ezaki makambuté que o ya kokufa kadi na lobi na kala 4 jours o ndeko makambo kokufa bo ezaki que adaki constipé esengaki abalomela bakisi asomi ba eno ba eno wana melango de façon que et ce qu'on a eu le cas des alaka et ce qu'on a eu le liberté est ce que les bon on connaît bien et sur laquelle les bons les autres qui ça y est hein on s'est soulagé pe mingi ne mele ko sala yoana et on sala que et kobi moi ba 3e jour to moni ka changement vraiment exact les dans la métier les moi dans la kai awana la commune à Kim awa les deux qui les kuna peka ka moi négligence là qui moi mukie les deux ba ko benga papa na ni masumo les ba ko tinda biso na ngali makuna les deux qui les kuna mais ko mona papa sami na ndako awa denga bela ki na ndako to dikeza constipation les salaki mais ko kende kuna na hôpital kuna changement vraiment côté makasi lèvre na ye noir minu na ye wa changement pena ko pena mundu makasi ya beba ki déjà la beba bo ko ki noir minu pendenge mo ka si na dengo sala ke mo ko ba complication bele beba ti oxygène wana ko ba makila makabele bele makati wana
mais examiner qui est si sikoyo tu ba résultat dans les BPT de ba oncle ba kindek ba kuna et to bon ba ya so ba examen ba sala ki wana ba résultat de ba tete sikoyo ilo ebomi na constipation wana to eza poison to ba pété si sikoyo to ba résultat et ya mais comment on a toyebi biso surtout papa Chaba batraitaka bango na ngalima HJ ezaka ofele pourquoi pas bomemaki directement kuna bobanda na kitambo ye alia dans la médecine et alandelaka ye vraiment alingaki te makambo ngo eyebana vraiment ezalaki nete gravement te donc ezalaki ne makasi kende ezalaki te motu ya kwei bomemie ezalaki bongo te ezalaki ne makasi tebekende toke bongo mpe bakeyebi toke tozonga na biso tebeka bon tebetaki ekoma na niveau oyo ya bakila oyo balingo tebaki yango te nde tokomi siko kuna nde bate siko kana ye na hôpital ne oyo ya médecin oyo nde babengi papa Masumi esengi batinda biso na batransfere biso na Ngalema nde à partir ya kuna ekoma batie baoxygène ekoma makila ekoma kitaki bazo makila wana ekosegrave à partir ya kuna kina nde ekomaka mbaliwa bovanda na papa pendant un bon temps boyebi na ndako tout ça est-ce que basoupçon ebimaki te avant liwana par rapport ya barankine moko na moto ye barankine wana ye te ye makambo azalaka te ye na mwanamki na ntongo ne ba 4 na koti douche azwi be na ye abimi na ye ki messe na ye retour na ye na chambre soki obima na ye te kaka na chambre soit tv ka bongo mais oyo barankine yo akamwana vraiment aza na ngo te papa Chaba azalaki comédien oyo ya mboka na biso Congo matanga na ezaka mpona famille te me bakozwa ngo charge alors message na okopesa na bakonzi to bakonda biso basunga biso tozalaka baloba te tozozelaka lisumu na bango bayebi motu na bango bayebi nde bakosala biso tozozela kaka bango nzambe atuka asunga kaka rythme ya DS obi ke yana sango mo bote mbria mémoire moto koleka disparition bakoyebi so ke basona kendaki Turquie osepela oyebi kendaki ki akozonga pe so baprendre ke oyebi etel akufi donc carrément ko imaginer ke ndenge akebo azonga lisusu te ndenge mpe noke un jour losozama humain ozalama affecté na mwa souci et déranger pe santé au moins bapeti kimi okomi olembi kaka po mutu moko aki cher po nopa akei ozomona tozaka rythme ya souci. Alors papa Chaba azali ikoni na mboka na biso ya makambo etali théâtre alors du coup toyoki sango ya mawa sans que toyoka no abelaki quelque part qu'est-ce qui s'est passé réellement na aliwa ya papa Chaba? Bon moni bato mosusu akosala pa osouffrir mais abona ye komédiatise yango to abona ye kolela po ayebi ke nalela pa nani motu oyo nakepesa mpasi na nga nzoka ye nde moyini ye nde moto akoseka nga so après nafanda nango kaka ekoya yeya ozomona bafesha bafe oyo bakolaki déjà mpe na age basali mpe trop bapesi mpe énergie oyebi biso na baafrika soki moto azokola soki bamakambo ebele mpe na motu famille bana banini ape na ekotisela malonga te omona vraimen ke alemba déjà so maladi moko eye ekomanifeste mpe rapide mpe ale eko mpe na makambo mosusu bafe bakolaki sauf ke mpe atomoni na batournage bomonama ke ajoue ndenge wana opesa le meilleur vraimen na kala te quoi c'est on a qui avion akoli et puis nzoto mo comme faible les malades vraiment que comment que ndenge tout mona ba malade ba tout tous mais yindi ma mboka me comme que mo soutenir je fais que na malade ni mais alors médiatiser on ta ba no publier on te qui alela donc mettez ba malade il faut et ba revient exact ou aloba quand on vraiment mingi mais partant ya maloba o ya bani balobi ba memaki na hôpital ya Kitambo est-ce que ba bangaki o esalama pa ma chaque au lieu ba memena hôpital o quand tu besoin soin traitement tu ba HJ bangali mai bango ba nena na hôpital ya Kitambo ba bangaki makambo e comme ma chaque comme na bango te bon wana ngape no we baté parce que na yebi ke ba vie autour bon besoin déjà
D'abord, on a où maman Denise a fait ça, assurance. Mais à part HJ, net va baksa be hôpital mususu. Ce qui famille to bana ba qui papa na kitambo peut-être docteur ou traitaka à ça là kuna. To muto ayebi ça dit muto ayebi fuma zoto na bien. Zomona. Koloba ki babanga ki HJ bani bon ayebi c'est ça peut raison na bango. Mais ngana ko boule ki ni ba qui wana c'est ki docteur na ye to soka beli akindane mingi na hôpital wana. Mais sauf que mokolo daye oyeba te to botamara mais jour otika moki oyeba te liwaye ko surprendre vie ngana olobananga kaka mukano nzambe kokisami jour na ye o nzambe ataki ya okende ki lobby sadi o de kangami nikolo kangami na se so de nzambe ataki kelelo sha bozo ya boy atambiska da ndenge nini okende tutika ba makanisi otoki tobanda oyo sikoki ve boye ve poison ve constipation bo bafe chaba bo tele poison poza so nini ve chaba bon tele poison après ozosiko nini ve basali boulot comme il se doit batrace banzela oyo na banorme biso nde bayeya lelo tozoya kobebisa yango comment va faire cette nzela na bango propre mais yebotozo ya aussi papier pango so bois qui na venir. Alors ça fait mal et ça li bongo passe na motema boki bana ya papa Chaba balobi boki pe ba comédien oki boki ba comédien président Elomba lobi président Massasi alobi alors moto na moto apesi point de vue par rapport il y a décès il y a papa Chaba alors tozali bongo kaka censé informer bino en temps réel le lobo zuma parti et puis to continuer to kozwa ba comédien po to sala pena ba analyse par rapport il y a ba décès salami na ane bandaki et pas mama Chako longwe comme président Kadiombo elongwe comme Gima yo Diana bato ba ko febele. Alors merci en tout cas bato tout balandi, merci na ba commentaire na bino, merci presque de partout. Alors merci aussi derrière la caméra tonto Imaka pour na okozala bongo wana akufi to diffuser information bongo ndezali bongo rôle na biso ba journaliste. Alors quant à moi, je dis merci à toi derrière la caméra tonto Imaka quand j'étais salué en tout cas, merci pour la monsala, merci na groupe Retrouvailles Poto na Pesibino Bas son Tumbote. Merci aussi à toi depuis Paris, Karine Yama. Merci vraiment, Karine Yama. Merci aussi, Madame Mère Bio depuis Paris. En tout cas, merci beaucoup. Na soutien à Mère Bio, être boutique. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à toi depuis Suisse, Laetitia Nzouzimanza, la femme posée de Switzerland. En tout cas, j'ai été salué la grande famille Binta. Clarisse Binta, Lydie Binta, Christian Binta, je vous salue. Alors quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, on a sangoya pas bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.